de Mike Kalambai et prophète Denis Les. Bande Kongana habité. Nangino tozwa nota ya Robeta lisolo yo basali ya Nzambe balakisi biso basali réconciliation. Est-ce que basali ya Nzambe pe bazalaka obligé ba kolakisa biso nzela bango pe babebana nana ni prophète de la nation? C'est que bazalaki binemi pour dur siko bana Nzambe soki bakangami binemi. Après ça, basali ya Nzambe baye balobi ono omoni bino bozo sambela l'église moko siko entre les serviteurs de Dieu. Tango bolakisi biso bilongi ya binemi bote ya biso nini de chaque temps. Na ebite ou soit bote ya biso sous Bible te po bino moko mitema na bino etonda mabe. Natala keloko moko Denis Les après ça ba droit de réponse na makambo Peniel tala ndenge bana batikalaki tala ba makambo boye mutu aza ko réclamer malamu pona libota na epona foyer na. Je pas vu quelque part mutu moko to mosala Nzambe moko boye a démarré Denis Les serviteur de Dieu loin de Dieu bino nde mutu boza ko sala makambo po mema biso vers le Christ. Mais quand bino moko tangu boswanaka tangu bino moko bozwaka bo exposer babolumbu na bino après so yeli suso matina cher muninga na moko aye abondeli pona yo abibo lokwa to bondeli boye to sengeli par deux pa Nzambe. Arrêtons de jouer avec Dieu Somos tantos abonnés, nationalement Mabia Star TV. Et à la mamonate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima. Mabia Star TV, Chalaketa. Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Le Kiko Kikondambuka, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Mabia Star TV. Et à la mamonate, Bato Bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de Héros Bokulanda. Les antennes de Mabia Star Télévision et surtout votre mission Koangola qui est toujours présentée par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur, Papa Nadarvi Timanga. Merci et surtout Nabino Nyonso Yobope Sakabiso confiance d'être là toujours sur votre chaîne et surtout Yomutu première fois au Zoaton Yokota la chaîne Nabiso Mabia Star n'oublie pas de s'abonner balobi soki ezali na assurance maladie assurance yandaku assurance yaba bien na yo nyonso moto akwa assurer ba makambu ya bien ezali kaka tar voilà tar best of service voilà nakati ya Londres wana olingi wa assurer famille na yo na Kinshasa pour bazwaka soin tar et là toujours
pour assurer toutes vos choses avec Yannick Assurance, notre partenaire, notre sponsor officiel de cette chaîne Etar Service. Et sur ce, je profite de dire merci comme ça à Maman Mabia Star, Kolwe Loko, Nakati à Londres. Et pourquoi pas de saluer comme ça et Christopher Songo, Christopher, moi, mon balou azanga le côté na Katia Pochouana. Et joyeux anniversaire à toi, Angèle Loué, moi, star. Azaz toujours star, Balobi Pecos de Londres est toujours là en train de nous suivre. Et pourquoi pas Mimi Kazongo, et voilà Titina de Paris, et pourquoi pas Pecos de Paris aussi, ils sont là très nombreux. Je salue aussi Blanchard Mabala Fumuyamiya que depuis Londres, c'est ça raté toujours cause à Nabiso, Namabia Star et Dadi Lenda Nakati à France, il y a une semaine petit frère de Jésus. Est toujours là. Balobi aujourd'hui autour d'une analyse. Dani va parler de la réconciliation de Mike Kalambai et prophète Denis Les. Bande Kongana habité. Nangina ontozwa nonta rubeta lisolo yo basali anzambe balakisi biso. Balakisi biso basali réconciliation. Est-ce que basali nzambe pe bazalaka obligé ba kolakisa biso nzela bango pe babebana? Dans cette émission on doit parler. On doit sérieusement parler. Mes frères et sœurs. Lelo oyo tolandaka banzela ya basali nzambe makambu balakisa biso. Tomonaki likambu ya Peniel Awa, Peniel na Mike Kalambai, Denis Les ami donaki corps et âme. Alobaki makambu ebele pona pona frère Nabiso Mike Kalambai. Oh lelo namoni pasteur Albert Kakenza a joué intérim wana ya kosala que a solisa bango. Si on a l'église baté ya biso binemi eza mabe par rapport ya nini. Parce que to moni batu oyo balakisa biso nzela ya nzambe. Bango moko baza ko bebana. Denis Les amilo bakake aza mutu ya ba pétage. Azu qui pétage na ye amemi yango boyebi ndenge nini amemaka qui pétage na ye a démarré Mike Kalambai a démarré ye à lobby tout ce qu'on peut dire sur la personne de Mike Kalambai. Tout un coup comme ça tout le monde Albert Kakenza a salué réconciliation il y a Denis Lessi Nani prophète de la nation. C'est que bazaki binemi pour dur. Si on ba nzambe, soki bakangami binemi. Après ça basali nzambe baye balobi ono omoni bino bozo sambe l'église moko. Si on entre les serviteurs de Dieu. Tangu bolakisi biso bilongi ya binemi. Bokote ya biso nini? Bon, on a photo ndenge zawana tala ndenge bayambani omoni que Denis Lessi na Mike Kalambai bako yambana pour dire que c'est que na roma mona makam na bango comme le roi wenge et comme na ngolo la jibe na wera ndenge balukaki ke wera na jibe ba solo la neto koy kutoyepe tozomona concert ya le 30 juin wera na jibe bavandisi makambu ba sololi nini c'est que basali nzambe tolo baka Congo ezalango na marque wana poso toye na politique tomoni etel na etel basolo la raté soki toye na basali nzambe etel na etel basolo la raté soki toye na ba musicien même nebite bolingaka botika eloko nini na génération oyo eza koya. Et puis bozupe maboko bino babinemi boza bato babinemi bozupe maboko bo poser pe batu na nzoto soi-disant bobondeli pona bango pe nzamba yoki. Arrêtons ça.
Pona nini bokoki kozwaka tant toujours ya kokotisaka bana na nzambe na ba bêtise na bino. Et na yo mona nani Denile Salobe loko moko lobi Mike Kalambai na bande ko luka ko solola na ye pour que na zoa na arranger na taki ngona émission moko ya frère na biso moko confrère na biso moko na chaîne na yi. Na linga ko solisa bango Mike Kalambai ya boyaki lokwa bande ko pesa nga accès wana te to kutana yango na bande ko takeyi. Pourquoi? Parce que na yo ka ki Peniel. Yoza Moussali Nzambi. Et puis tu t'appelles qu'on a prophète de la nation. Botika kolati saka biso bana Nzambe ba mascarade na bilongi. Botika ka koko saka biso le chaque temps. Na ebite ou soit bote rabiso sous Bible te. Po bino moko mitema na bino etonda mabe. Natala ke loko moko Denile apesa ba droit de réponse na makambo Peniel tala ndenge bana batikalaki tala ba makambu boye. Mutu aza ko réclamer malamu pona libota na epona foyer na. J'ai pas vu quelque part mutu moko to mosala Nzambe moko boye a démarrer Denile. Natika lo mona te. Mais aujourd'hui Denile sasala ke loko moko ya ko demaraka bande ko mususu basali Nzambe misusu. Bon, quelque part tokokolo banine ye moko lobi ke ngala bande ko luka ke base à la bonne terme ata ba kozongela na mambala na bango te lokola ba signer que Peniel ya avanda na kinya ya na bana base à la bonne terme pour na kozwa soin ya bana. Est-ce que pour batu bazwa soin ya bana il faut eleka na marque wana? Quelque part, nous les Congolais, on doit avoir quelque chose, il y a tout ça qu'appelle la manière, il y a la réflexion. Il faut tout ça qu'il y a le sens, il y a la réflexion. Parce que moi, dans YouTube, dans Niti Mangatel, quand je suis là, Nazarani, Natal Arababilo, Moussou, Sousso, Natal Yangonabi, on en suivre dans la montée. Yo mutomi bengi ke oza prophète. Yo mutomi bengi oza mosali ya Nzambe. Serviteur de Dieu, loin de Dieu. Binonde mutu boza ko sala makambu po bo mema biso vers le Christ. Mais kaka bino moko tangu boswanaka. Tangu bino moko bozwaka bo exposer ba bolumbu na bino. Après ça, il y a le matin à cher, Mouninga na omoko ye, abondeli pona yo, abibo, le roi to bondeli boye, to sengeli par deux panzambe, arrêtons de jouer avec Dieu, hein. Botika non ko sakana na nzamba ngope. Oh, bongo bozo nzamba ngobo na bitendi uso ti bozo bikedi na bino moko boye, opesi mwasi na lamba tonde nini. Non, arrêtons. Basali ya Nzambe baza batu oyo bakoki kozala na binemité. Bokoki kozala na ba NT. C'est pour cela le pays n'avance pas. Mokonza mboka ata no makambu ya kobongisa, mboka ata la isu makambu ya ko arrangeaka, ba problème mususu bino bozana ngo. Après na boyende boya ko loba, te biso soki ba pesi biso eloko boye, to kosala ngo bien. Non. Poso iba pesa ki Denile asolo ana Mike Kalambai te cop moko ye ata ya présidence babi te il faut to bengi sa ba Mike Kalambai boy. Est-ce que alinga pesa muninga accès? Non. Ndenge Mike Kalambai moko azaka na mopanzi kuna ya makambo ya chef de l'état. Babi te to luka basala Nzambe moko puissant boy. Denile si prophète de la nation. Est-ce qu'on peut se passe? Akoluka ke na liste wana batia ye. Arrêtons. Boko siba na Nzambe mingi. Bino moko bote ya kabiso Jésus revient bientôt. Sur l'air bino boza babinemi. Par là Jésus ne revient pas. Wana yeso ya nante. Yeso ozela bino bobongisa na nanu babinemi na bino. Là Jésus ne revient pas. Soka ngala komi na problème na X. Na komi na problème na Ntiala. Na komi na problème na nani. Wano yo te yanga. Mon frère, Nzambalinga aboete Jésus revient bientôt. Ngam ko msusu omeka.
nga mo naza prophète de la nation nga moko apôtre de la nation nga mo pe nzambe akokolobela nga il suffit ka na se concentrer bien bana nzambe nalobi te ke botika basali ya nzambe mususu non nous avons de vrais mais ba o bozo mona ke bakomema biso na ba bêtise vous devez laisser ngai nazana eloko moko selon mes analyses Kalambai naza ko tenir ye ba rigueur te Deniles soki asalaki yango pona koluka malamu Kalambai ya solola na Peniel il faut ezala na genre wana te wa memaki makambo mai Kalambai moko pona foyer ya mutu yo vandi des missions so seka olobi nani petit na ngai te o mona te petit na ngai yaki là c'est mauvais. Après un bon dimanche tu t'apportes bien ba veste nde yo la takana ba miyaki la takano ba nini tu pars à l'église pour prêcher totika koko sabana nzambe totika ko salaka ba makambu oyo eza d'unité. Fidèle ami internaute, j'avais voulu seulement de parler sur ça. Biso ba tutozora temps ya koyoka basali ya nzambe toyeba toza kolanda nani toza koyoka nani et pepo na nini. Oui, c'est vrai, Jésus revient bientôt. A okuta bango pe bongo nga yoka musicien moko loba ce qui était la koti lola ngapel fona kota yoka musicien wana ya mukila bi so ya tel akotika lola ngapel fona kota akomi ko comparer po nini amoni kondima na ye eleki kutu ya yo oyo zo simba bible et comme bêtise et wana comme bêtise na boyi na ngala tanga ba kombo merci ndeko ndengo zo souffler nga na yebi kezalaka ye. Mais alobela kinani c'est que mon kondima na ye tant que musicien mokili na kondima ya o tant que musicien ya nzambe eza ngondeye moko totika kokosa mokili totika kokosa batu soko za na eloko koloba yaka loba makambu ya foyer ya batu. Moi je me demande soki boko bongisa ngo en coulisses boke bobongisi par la télé c'est pas bien. Merci à vous, fidèles amis internautes. Besoin Kito et Kolandangai na chaîne Nabino Mabia Star Télévision dans votre émission Koangola Odaniti Mangazaka toujours na Sengo Kozala Liboso Nabino ya représenté Yango. Merci à Maman Mabia Star Kolwe Loko na Katia Londres wana. Joyeux anniversaire à toi Angèle Loué Mwana Star Aza toujours star et il restera toujours une star. Donc merci aussi à Christopher Songo ya Christopher depuis Londres. Moi mon bal azanga mbongo te na poche Christopher Songo. Et merci à toi aussi Blanchard Mabala Fumu ya Miyakre depuis Londres, Pecos de Londres, Titina de Londres, Mami Kazongo de Londres toujours, Maman Chouchou de Londres. Et merci à toi aussi, Maman Dedeline Mibamba, Oprah, Maman Ebane Bele, na Londres wana, avec Patrol Kalou, le notable de Kitamo, Papa Soin, na Katia Londres wana, Mouta Kokana Yazate. On est toujours là, Sogin Zambe Azongite, Bisona Bino, na Mabia Star, Toi Kaboy, Peto Kenda Kaboy. Quant à moi, je vous dis bye bye. Mabia Star TV yangwana ya bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mwemo tuna penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya ku s'abonner ta ku rater pona nini na ku rater okurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bosha nyo kansika biya nganaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa